Au nom du groupe Europe des Nations des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent-Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent-Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'étaient des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Bana nyonso mboka Congo, nous avons appris que Nemwanda Nsemi enfin a parlé à monani na vidéo parce que bato ebele biso to salaki ba émission ebele tolobi Nemwanda Nsemi aza en vie. Mais comme vous savez que Joseph Kabila na bato na ye ya ANR ba Rwandais na ba mususu bazali contre la République basali campagne ya mabe ya ko diaboliser ndeko na biso yo. Nemwanda Nsemi parle pour le Congo, il est en train de défendre le Congo. Nemwanda Nsemi azali mutute oyo bino bozo kanisela ke azana katia azolinga ko trahir mboka. Nemwanda Nsemi ne peut pas trahir notre pays. Il a travaillé tout ce temps, il est en train de dénoncer le mal. Makambo ya 13 millions ezali par rapport à décision ezalaki na Assemblée nationale po baloba ke Kabila bomaki batu na ba Congo a dédommagé batuana. Donc il n'avait rien à voir avec cette histoire-là. On a voulu le diaboliser. Otala Kimi na kata prison. Quel est cet homme politique? Oyo asabima na prison na ndenge Nemwanda Nsemi abimi. Basala ki complot ba bomaye na prison. Yango moni Nzambe abakoko na biso abatelaki ye. Abimaki na prison. Bato lobby na okina bande ko Eliezer, ba Mike Mukebai, ba nani Daniel Saf. Bango bato azalaka na information est vraie. Ils nous ont dit tous que Ndekwana Koufaki. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à bateau. Oyo bazo sala Moussala o bozo mona ernyos bazo publier bazo loba makambo et belé bazo travailler pour un régime en place. Nous n'avons pas de preuves, mais à travers makambo mususo bazo sala, on peut comprendre facilement que batouana bazo travailler dans le régime. Parce que vrai opposant à cause de la libre na Congo ta lo bakaninga zoloba Kanambe c'est un dictateur a kondi matin muto azala wana banda ko dénoncer makambo bango bazo sala azala libre. Je l'ai dit, soit vous allez en exil, soit vous restez au Congo mais vous devenez hypocrite parce que vous n'allez jamais dénoncer le mal. Il n'y a que les deux là. Ce que moni muto azoloba azo dénoncer le mal azala Congo wana, c'est que muto wana azo travailler pour batouana. Nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui que Batunion soit que Moutouana est étranger. Ceux qui sont au Congo, bazo sala ba mission. Ceux qui sont au Congo, baza homme politique, baza incapable ya ko loba que Moutouana za Rwandais. Ils passent dans la chaîne à Minene, bazo sala ba tapage belé, mais personne n'est en mesure de pouvoir dire que nous sommes sous occupation. Alors vous allez me dire quoi? Que Batouana, bazali ba opposant. Au Congo, il n'y a pas d'opposants. Les vrais opposants sont en prison. Ba Mouyambo, ba Frank Djongo, ba Djomi Ndongal, ce sont des vrais opposants.
parce que eux, ils ont dénoncé le mal. Donc, bandeko, arrêtons d'appeler Batouana opposants. Au Congo, on n'a plus d'opposants. Ça, ce sont des opposants d'accompagnement. Donc, Baza ensemble, na Kabila, de manière politique, ils se présentent pour opposants. Ce ne sont pas d'opposants. Au Congo, on n'a plus d'opposants. Les opposants, soit vous allez en exil, vous venez nous rejoindre ici, nous nous préparons pour renverser ce régime, soit aux Akuna, mais au changer dans camp. Au Congo, on Kanambe. Donc, c'est ça. Makambo, oh, bozo mona bazo diaboliser ne mwanda nsemi. Bazo loba chaque fois. Oh, mutuana zo travailler na Kabila. Mutuana zo sala boy. Ezali makambo lukuta. Batuana bazo sala des informations. Bazo démobiliser Batu pour que Batu balanda. Mot d'ordre, on ne mwanda nsemi azo lobate. Bango ba les soi-disant hommes politiques. Ils sont incapables de pouvoir dire à la population la vérité. Ils savent que ce monsieur-là, le 31 décembre, il ne partira pas. Le 31 décembre, en boulot, ceux qui sont élus, Batunion soit en opposition, il y bien que Moutouan n'a aucun été parce que parmi eux, Moutouan a une armée ou est Benganaye. Moutouan a une mesure qu'on soit armée na ko Kotsangwana ko Bengana Kanambe. Donc ils sont en train de distraire la population. Naba discours moko et zangatina pour endormir les gens. Nous avons compris que Nemwanda Nsemi Azali leader, le seul leader où à comprendre occupation Tozali, alobi ki muto naza Kanambe Azali, Hippolyte Kanambe Azali Rwandais, alobi ba Rwandais nyonso bazonga epana bango. Nous n'avons pas besoin ya kio babomi ba Rwandais prétexte ezala ya kebaya ko attaquer Congo ainsi de suite. Nemwanda Nsemi a pesi message alobi mutu nyonso ayebi aza Rwandais na mboka na bisoko bandana ye moko Hippolyte Kanambe na batu nyonso ba Bisengimana ba Rubero ba Rugwiza ba Bizimakara bango nyonso bazonga na Rwanda. Le 7 août biso nyonso na nzela ezali mot d'ordre pesa melina chef spirituel leader ya Bundu dia Congo oyo azali Nemwanda Nsemi yende azali sikoyo na ba Congolais nyonso ensemble biso nyonso za na simana ye baye bisabino teke o mukolo wana ezaka bato Bundu dia Congo ne bako bima bandeko eza lukuta Bundu dia Congo ezali kaka mouvement oyo ezo apporter sikoyo libération na kati mboka. Mais il faut que biso nyonso ba Congolais to kota na kati likamboyo to benga na bato wana. Trop c'est trop bandeko. Économie ekufi, social ekufi, sécurité mboka ekufi, ba massacre bisika nyonso, ba force commune, ba enlèvement bandeko. To comment vivre na mboka na biso neti ba paya. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous ne pouvons pas accepter que nene occupation oyo, colonisation ya ba Rwandais continue à kati mboka na biso. Nous devons tous nous unir comme un seul homme. Totika ba division ya ba parti politique na biso. Totika ba homme politique na biso. Pour l'instant to sangana. To bengana bato le 7 il n'y a qu'un seul jour, le 7 août. Ce qui biso nyonso to tiango na ba agenda na biso to yebi ke mukolo wana c'est soit la vie, soit la mort. To choisir le lokomoko. Un peuple qui n'accepte pas de verser le sang, ce peuple-là ne peut pas se libérer. Donc nous avons besoin aujourd'hui de voir le peuple congolais être libre, même au prix du sang. Bandeko, nous disons la patrie ou la mort. C'est-à-dire, pour le peuple congolais est même prêt à pouvoir verser son sang. Nakati ya mboka biso neto za la dernière décision. Ezala États-Unis, ezala Angola, ezala France, Belgique, batu nyonso wana bakoya kosunga biso soki ba moni biso moko to misungi d'abord. Mais soki biso tozo zela bango libanda ya mboka, la communauté internationale regarde aux Congolais, azo zela ba Congolais ba se soulever, ba Congolais ba s'énerver, ba bengana batu oyo bazali ko monisa bango pasi. Journaliste moko français alobaki alobi, c'est incroyable ya komona ke peuple congolais a plongé dans la misère Yamakasi Boye, mais il est incapable de pouvoir se soulever, chasser les autorités qui sont en place. Batouana bazaba autorité, ce sont des bandits. Ces gens-là, ce sont des mercenaires au bazar pouvoir. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ba autorité bazalaka batu, au bazar responsable, bazo respecter la constitution, bazo respecter Mibé Kwamboka, bazo zwa batu en charge. Mais tant, dès lors que Batouana, bah comme il travaillait,
na ndenge ya ko détruire peuple o bango bazo diriger baton ba comme ba bandits, ce sont des mercenaires, ce sont des voyous. Nous ne pouvons pas admettre que baton bazala batunyo so majorité présidentielle avant le 7 août ba traverser déjà ba kende ba longo na mboka na biso. Nous ne voulons pas commettre des meurtres sur ces gens-là. Parce que bomi mboka, parce que baby simboka na biso ba longo ba kende. Le 7 août eza mukolo libération. Peuple congolais, yesika nyonso za koyoka message oyo. Ne moi dans semi. Oyo azali leader, le seul leader actuel, oyo a comprendre qu'il faut libérer le Congo par la révolution. Tous à la biso nyonso na simana mukolo wana. Totelema to bima. Ezala te ke bozela mutu moko boye un leader politique na quartier na bino ya kozwa bino. Bino moko boye bikake na 6 h du matin ya le 7 mutu nyonso abimile libanda ya ndaku na ye. Osambeli nzambe, osengi nzambe bakoko abatela yo, koyiba eloko mutu te. Kobebisa eloko mutu te. Biso toza un problème ya ko atteindre palais de la nation. Kozwa RTNC, kozwa palais du peuple, kozwa état-major général oya ya ba FARDC. Ndeba bisika biso ti photo zwa na aéroport. Tozo senga na ba soda nyonso, ba militaire nyonso na ba policier nyonso ya Congo. Na yebi ke ba oyo bazali loyal envers leur pays bazali. En dehors ya ba bazali ba mercenaires ba étrangers, oyo tokozala na tokosila na bango le 7 août, mais to sengi na ba oyo nyonso bazali ba congolais ya solo. Batelema ba bundela ekolo. Batelema pona ko bundela ekolo. Mboka na biso ekoki kozala na kati ya souffrance éternelle te. Ça fait 20 ans que tozo mona pasi tant na biso ya liberté ekomi pembeni. To sengi na ba soda nyonso bazala na peuple. Ngonga ekoki to benga na bango. Muto akoya ko benga na bango a part biso moko azalité. Wana za message na biso ya bana ya diaspora. La patrie ou la mort, nous vaincrons.